Journal Info Lingala na biso estate na mokolo bandi bobenga na mwana donc beaucoup de palin pour que awande pas source d'information vraiment zali awana kati estate na Amérique précisément na ville ya Indiana to fongoli journal Info Lingala na biso surtout mingi na mboka Congo botala nenge gouverneur ya ville ya Kinshasa Jatini Mbaka Ngobila nenge alasaki opération ya Kini Bopeto boyebi uta mwa mikolo mike cordon ya Kini Bopeto na kombo ya Germain Pundu botala nenga sensibiliser ki ba bougumestre nyonso surtout mingi na commune ya Kalamu botala Jacob Kadima plutôt nenge azalaki sensibiliser puis motiver surtout na place de la victoire place haute benga place des artistes place où ezali motema ya Kinshasa nenge bakende ko sala salongo en tout cas natiki bino kolanda image na avec Montréal vivance à Chomea. Pour soutenir la vision du gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jantini Ngobila Mbaka, le coordonnateur de Kinshasa, Bopeto Germain Pundu, a sensibilisé tout le bourgmestre de la ville de Kinshasa afin que ces derniers mettent la main dans la pâte pour rendre la capitale plus belle qu'auparavant. Dans le district de Funa, précisément dans la commune de Kalamu, le bourgmestre de cette commune, Jean-Claude Kadima, aux côtés de l'élu de cette municipalité, le député provincial Mbokazala, ont effectué une descente sur la place des artistes au rond-point Victoire pour assainir ces lieux et aussi dans les différents quartiers de leur juridiction afin de palper du doigt l'état d'avancement de ces travaux d'assainissement pour cette 7e journée de Kinshasa Bopeto. Ce n'est pas quelque chose qui tient des consorts. Kinshasa est rendu sale chaque jour. Et nous devons nettoyer, nous devons assainir Kinshasa, la commune de Kalamu aussi, chaque jour. Le plus grand moyen, c'est la sensibilisation, la mobilisation, la conscientisation aussi. Ce sont là les plus grands moyens. Parce que si vous ne sensibilisez pas, vous ne conscientisez pas. Donc, c'est un problème de nous tous. C'est un problème de tous les Congolais. Si on dit aujourd'hui la propriété, je pense que ça c'est un problème que nous tous devons accompagner Kini Bopeto. C'est pour ça que nous sommes élus de Kalamu. Nous allons accompagner le gouvernement, nous allons accompagner le président de la République et le gouverneur de la ville de Kinshasa qui avait lancé Kini Bopeto. C'est pour ça que nous sommes derrière Kini Bopeto. Pour sa part, Maître Edan Lumbi, une de partenaire de Kinshasa Bopeto, a lâché quelques mots. L'importance, il y a Aspel RDC dans l'histoire, dans les Aspel OEP matériel, il y a ça. Donc, ceux qui ont matériel à couleur bleue, au moins matériel à bleu, au moins comme à bleu, à toi bleu, pas à bleu, et ça Aspel RDC notre histoire. Et ça, le matériel mort de l'autre pour la RDC Moutimba. Et ça, il y a RDC notre histoire, Aspel Nabiso. On a la présidente, il y a RDC notre histoire, il y a Aspel. Voilà. Signalant que le coordonnateur de Kinshasa Bopeto Germain Pundu a fait la ronde dans certaines communes de la ville de Kinshasa pour s'imprégner de ces travaux d'assainissement de la ville-province de Kinshasa. Kotanga na Congo et comment passer bandeko nanga oyo vraiment otomoni awa na mboka Congo bolukela ngo ndenge ba étudiant to pe ba élève na biso oyo baza ko sala examen d'état condition basali ko sala l'examen d'état vraiment ça passe na ma vraiment ba kondia mboka to singi bino bo sala pena il faut bo améliorer condition bo tala na ndenge bana classe ba fandi. Mes amis, vous allez bien? Qui va faire 100% aux examens d'état cette année? Qui va faire 90%? Toi? Qui va faire 80, plus de 80? Qui va faire plus de 70? Alors, mes félicitations les plus anticipées. Moi, je suis l'administrateur du territoire assistant, chargé des questions économiques, financières et développement, Gabriel Manzamba. Je suis accompagné, vous le connaissez, notre sous-prophète. Il y a Laurence, il y a l'IPPA. Donc, c'est toute une forte délégation qui vient vous encourager. Non seulement vous encourager, mais vous souhaitez également bonne chance. Bonne chance pourquoi? Parce que nous avons la certitude et la foi que vous allez tous réussir. Et ne voyez pas les conditions dans lesquelles vous passez vos examens.
assis à meuble sol, au 21e siècle, ça fait très mal. Voyez-vous? Mais l'État vous reconnaît. Les cahiers du thème que vous avez proviennent de Kinshasa. De Kinshasa, ici nous sommes dans quel village? Dans quelle chefferie? Quel territoire? Donc, les papiers que vous avez, ceux qui sont à Kinshasa, les élèves comme vous, présentent le même, passent le même examen, même si les conditions sont différentes, mais au moins l'État congolais vous reconnaît et l'État compte sur vous parce que vous êtes l'avenir de demain. Et cet avenir, c'est entre les mains d'une jeunesse responsable. Nous ne pouvons que vous souhaiter bonne chance, mes amis. Et surtout courage. Ne voyez pas les conditions dans lesquelles vous passez l'examen, mais faites confiance à votre cerveau. Rappelez-vous de tout ce que vous avez étudié avec vos enseignants. Merci. Insécurité na kati ya ville Kinshasa botala vraiment en plein 21e siècle. Ndenge ba kuluna bazo continuer ko opérer ko sala musala ya buzoba, ko continuer ko violer ba maman botala net na dispensaire oyo, ndenge ba kotaki, ba violer ba malade, ba violer ba infirmière. Ils allaient passer pe mawa. Vraiment tout ce qui na mokonzi mboka papa Antoine Félix Baxela Chilombo vraiment au sala effort vraiment surtout pour na mboka na biso insécurité les qui makasi botala ndenge garçon oyo allait ko pesa témoignage ninga leli. Na kombo na luzolo ki ndenga magloire na yaki maladie awa vous avez vu naza malade tokomi 1h55 minutes na moni porte le lit boum batu bakoti vraiment bazala ki ebele quand on dit ebele ya ebele bakoti na ba machette bo pesa mbongo na lingna la mkala où j'étais na mbetu yo lala imbécile pesa mbongo na lobi naza opéré naza maladie naza vraiment na mbongo te batala mbetu bisika na lalaki bazui les $50 fana futa fana bimalelo $50 était là bazui yango téléphone nanga na montre nanga ekei bake pa ba infirmier bazui ba infirmier baso ki to repona bimana bango bo sepelisa biso bazui ba infirmier ni bale ba violer bango tant bazo sala wana ngai nazomona bake ba longoli TV bazui ba infirmier wana ba violer bango na kati babimi na banso libanda ba violer bango wapi mbongo infirmier bimbongo to travailler qui déjà ekenda ki mais auto za mwandambu ya mbongo ya pharmacie ya mkezali pesa bisongo pesa ba pesi bango bio o eza mukebo bakisa infirmier bisava mbongo monsieur na maternité donc na maternité baketi na maternité bazui mbongo ba violer lisuku na basu kilos na bango pardon basu vêtements na bango même eza libanda wana na voir même makila so boke makila eza wana bakoti bandi ko piller ba mama ba doki bazui ba mbongo nyonso ba téléphone ekei nyonso ya motuya ekei. Allez, s'il vous plaît, bakoti bazui Microsoft babimi nango moko to babimi banzo kene moko beleli masa izala mi balé bazongi bazui tous les mi balé wana. Allez, bazui ba makila na ba chassene za ba makila oui bazui on batina kasa basaki bagi pas docteur pesa mbongo bi docteur bi non naza mbongo te nazo kina ba 10 000 à 11 000 bwe malade mpa akabela kinango zwa bazui yango pesa chaussure bazui ba bilamba docteur bazui biloko na biso nyonso ekei vraiment na kosenga na président de la République démocratique du Congo Félix Antoine Tshisekedi naza mu Congo mais na linga yo muluba papa les jours à vote mutu tatina na voter yo pourquoi vote na ebaki mutu na voter azanani auti wapi alingi nini pe souci ne ezani na peuple congolais papa na voter yo mutu tatindanga je t'en supplie là où tu es oza papa onga na linga mingi kobongisa bantela c'est bon que je te bénisse là où tu es kosala bolam oyo sala c'est bon mais toki kozwa eloko na moins cher mais toza insécurité bakuna bako confisquer biso yango c'est que je vais te demander ce matin papa là où tu es pardon naza orphelin papa nanga kufa to vivre la pasi dans la besoin de sécurité na mboka na biso Congo to comme il voit même ba mbongo to bomba na ba sous-vêtements ba maman bazo bomba mbongo na ba soutien pourquoi parce que pona ba kuluna je ne sais pas to uti wapi toza wapi tozo kene wapi na Congo na biso président je t'en supplie mama Denise Nyakero pardon na bondeli oza mama oyo botingai ndengo lingaka Vanessa mwana na yo ndengo linganga naza mwana na yo pardon je t'en supplie là où tu es oza mama na bondeli yo toza na besoin ya sécurité toza na besoin de délivrance na Congo na biso et comme mikolonie so kuluna lelo kuluna lobi kuluna otonga boutique ba buki nyonso tout ça nous voulons vraiment la paix.
info lingala na set na biso vraiment tozali wana tozotala mingi mboka Congo et puis surtout pe awa na États-Unis boyeba ke ba information ezali koleka awa ekoleka pe na Congo et puis tozali kosangisa makambo nyonso pour que makambo to etambola malamu tolingi tolobela su muke tracasserie routière botala roulage wana ndenga za kokota na kati ya mutuka vraiment bandeko Congo yo tosala nini tala roulage likolo mbongi ya madeso ba to benga madeso bana tala roulage ko tala ba risque bon sugi mo akoyi papa mbadi mawa mingi papa mokonzi ya mboka tala roulage oyo vraiment on a page rose na kati ya journal info lingala na state na biso boyeba ke mama Stella Mujinga afandi na kati ya États-Unis uta mikolo belé précisément na état ya Indiana surtout na ville ya Indianapolis ye asala ki mobile na ye Achille Kaimbe anniversaire ya surprise ezali kafu bino bolanda image she loves to turn up, she with her whole crew, girls, and it seems like she ready. Let's go. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, bitch. Shake. 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 She got a friend, they kissing each other. They going in, they all on each other. They taking a shot. Now they never whatever. Hey, she's a good girl, now she a stripper. She got a man, a nigga ain't with her. I give her a bottle. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday, pick up your birthday, happy birthday. Journal info lingala na biso mkone le komina suka bande ko yeba ke pona ko sukisa to linto beta CT na moga Galesburg na Illinois kuna to zoami de kuna biso Berger Cédric Wawa yes like ko bimsa mundule na kombo ya Ntombole soir to lingo cha commentaire mingte na katia info lingala na state journal na biso o badusi bazu déjà guya kolanda yango boka Cédric Wawa na nzembo oyo malamu wa propose pour abiso tolega Bouti kolanda wana Berger Cédric Wawa autrement dit Mabele Nkolo na ndenge a lobby to pesi conseil to pesi maté na kati na loyembo parce que olobaka nzembo eza inspiration ya Nzambe Berger Cédric Wawa oyo afandi na kati ya mikila poto uta mikolo belé précisément vraiment na ville ya Galesburg et puis na état ya Illinois boyoki ndenge ninga pesi libino ba conseil et puis ayembi ya nyama. Donc, il tient à biso, ton compte na YouTube, ton compte de la plateforme Nyoso pour que Moutou a savouré Nzembo Mobimba. Boss TV Live, il y a mon ma solo. Boss TV Live, info lingal na système de intéressé biso. Mwana tata! Et si quelqu'un se fait na mikili a poto, surtout pe na mboka na biso Congo, boye bate ndeko na biso Berger Cédric Wawa. Ayembi Nzembo Mobimba eza na YouTube bokota bo s'abonner et puis bo partager Nzembo parce que eza toli malamu surtout na bino bato bolinga
Kolo ye se pe bino bato bolingaka lo sambo. To suki wana journal info lingala na site na biso ko lelo to suki wana ezalaki yo bino ndeko boyebi bo pesa ko ngoro mandako. To s'abonner pour s'abonner kaka babi Boys Live TV officiel ne makambu donc yango pe elien nango Boss TV Live officiel dans le bégo s'abonner vraiment massivement. Ne vous trompez pas d'adresse. Abonnez-vous massivement na Boss TV Live officiel. Il ka biso sotoya. Donc s'abonner, abonnez-vous et vous savez biso bien ba fanatique de soya mado ba tous bolinganga bo s'abonner na Boys Live TV hein Boss Live TV officiel ne makambu. Abonnez-vous vraiment massivement. Ba très cher ya comédie la comédie proprement dit. Bo s'abonner massivement brutalement dit. Ah voilà Boss TV Live officiel. Les autres qui sont même yibi pour ça qu'il ko bilengi Boss TV Live officiel et l'équipe. Il y a pas bienvenue hein. On a sengé la bino Boss s'abonner massivement qui vont ça passer Tommy Bali ya ligondo. Ah ça c'est la voix de votre serviteur Mbiaka Manurofrique.